Bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous allez tokos. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et là, on a un tosso d'amour pour la peignelle. Et je pense que peignelle dans la vidéo oyo. Et naza pour ça okende na ba détail te parce que mutu nyonso oyo ta la vidéo oyo. Ayebi lisolo ya peignelle na vraiment ekalambai. Et avant que biso nyonso ba oyo toyebi lisolo toyeba yango eza que peignelle ye moko exposaki yango na ba réseaux sociaux et nde toyaki koyeba yango. Et bato mosusu batraitaki yango eza buzz, bato mosusu batraitaki yango ke pardon, peignelle alingi ayebana et mutu na mutu azwaki yango na ndenge na ye. Nanga nasala video, nanga nasala kutu live pour que mutu nyonso a participé, mais santé permettait te. Et tant que kotala sous vidéo mo ba traiter maman na peignelle qui bon na lo bango na vrai sens qui aza moibi parce que ton bolo ba ki ça les a qui ceux qui combien maman kosi donc cela veut dire que maman za moibi donc nanga na sa pe vidéo et pour non lo ba ki bo épargner maman wana et tout, mais santé permettait te. Et lelo na ye parce que ndeko na so peignelle a publié sous et ba publication sous na balancer les bino wana bo mo na onde ezoleka et a publié sous mobile na lobi jusque là a lobi na no côté mobile na ya yebi soki a lobi alingi aloba peignelle mama so za likambo loba kamba moto silana et loba kamba mo peignelle yo lingi te mambo esila na actualité. Et papa Lutumba ye a kufi mais peignelle yo Dominique oza makasi yeah bon ngai et vidéo na ngana sala analyse selon nga quoi et na likambo oyo komona koloba peut-être o ngana kanisaki na publication ya peignelle ya liboso et na kanisaki na bi peut-être peignelle a publiaki makambo ya foyer na ye na mobali na ye amonaki que peut-être na lobi na ye na nkuku na sali nyonso oyoka te peut-être façon na ye amonaki ya malamu ke na publier msusu na publier ye aoyoka soni et tout ako changer ou soit alobaki peut-être que so na publier bato bakopesanga baconseil na koyoka peut-être baconseil ya bato pour que peut-être ye pe na kwana ya meka ko changer mobile pe na kwana peut-être ameka ko changer wana selon nde na kanisaki, ok. Et na kokyo lobate ke ndenge peignelle la publier ki exposaki mobile na ye ou soit foyer na ye et naza d'accord na te parce que nga po na loba mno naza marié et naza pe na ba problème na ngai pe o eza ya foyer na nga mena ko ya na ngote na ko exposer yango na et na ba réseaux sociaux parce que réseaux sociaux pe ça na ngo solution te mutu msusu ya fingi mutu msusu ya lobi akoloba au lieu peut-être okanisi question na sali bon ozwa kimia or obakisi sous stress obakisi sous problème et dikola problème oyo zaki nango et okomi kolobobi oh Seigneur eloko nini etindenga na publier ndeka tolobaka mayesi et sopanyo zana eloko osala te et ngana kanisa kibongo et ton na yo mona sous ba publication ya peignelle o uti ko publier a on o balancer les bino na ngabi oh ce qui est mobile bande ko draguer et puis on a publié dans le lobby l'autre côté et donc tant na monde ma publication on a dit donc peignelle lié moko peut-être ça allait bien bon peut-être ça peignelle bien qui a publié a toujours comme le ko la guerre quoi et yena mobile na e et ndina bi na décider hein na solo la mpe peut-être ndeko na biso peignelle okota lango et bato mosusu ntango nasala video ya Gladys bato mosusu bafingaki bolongwe bolongwe kosala bamaquillage bokomi kokota makambo ya bato bandeko na ngai
elobika te so tali ba youtubers ebele oyo basalaka ba makeup mosusu mpe basala ba makeup te basala mamosusu mais so likambo neti ekomi boye amoniki akolobela yango akoloba eza problème te et peut-être Peniel a publié quand un soir azalaki na posa ya maloba oyo bandeko ne baoloba peut-être kwaki ozwa mpe ya malamu eza mabe na acte oyo asali parce que ngai nakozwa mpe te nazwa mobali na ngai na expose kaka boye non mais peut-être ye na coin na ye amonaki ke ifo asala bongo peut-être azali mpe na posa bi ah non nakozwa conseil moko ya bien et Peniel kopublie mobali na mama eza nango solution te okosala guerre na mutu nyonso na mobali te et surtout mobali nini ma chérie mobali oyo déjà aza papa ya bana eza na ba ex mosusu aza ex no akenda atikeli eloko te mais aza ex oyo atikeli yo makila na ye lelo okoloba bana na baza mike na olakisa mwa papa maikala mbai te na ozwa mobali na nga mosusu nde ozala papa bana na nga oui okosala ngo na kibomoto me makilo eza na kati ya bana wana eza makila ya frère maikala mbai problème nini yango elekaki munene okaki okemema ngo epai ya papa epai ya mama te ou soit epai ya camarade mo oyebi ke ye akotrahir nga te peut-être bien pas babenga mo bane baparrain na bino et oye nango na réseaux sociaux bato mosusu mpe baluka na bango boccasion boye bakomi kofinga na yo je m'excuse bakomi kofinga na yo na mobali na famille et sa propreté et koloba neti ntango na bino yanga nasala video mpo na mama eza na bavoice mo ebima kaka na bapage ya polémique je crois pas les news ya Peniel na frère maikala mbai kolobanaka te na bafamille na yo et tout et okenda yango okendaki Kinshasa parce que famille na oyo bandaki kosimba lisusu te so mpe bakoma kotelemela libala so mpe ni bilo mwa bongo eza je crois ya année passée et na bavideo oyo ekobimaki oyo basali ebimi te basali kolobaki mama akosaki prix ya sali yango bomane olobana te siko bato balandaki bavoice wana baconfirme yango ou bien basala nini Peniel libala eza terrain oyo eza facilité eza na banzube donc na kati ya libala okozala onyati otambola na kati ya terrain eza banzube onyati ozoki makile ezobima mo continue kaka continue nga na ko conseiller te peut-être Peniel vandaka na libala omoni mobali wana ndenga atazobeto mama esi obali no wana nga kutuko ata ndeko na nga ata camarade na nga na koyebisa yango te parce que nase akanda nase akobeta e mobali akosala eloko moko boye ememi yo peut-être na liwa eza déjà trop tard mwana azalaki soki toyokaki soki tosalaki beso tosali mais ki problème peut-être soki mobali eza infidèle ou soit ndo komiki aye kotala mwana te aza papa mwana ma chérie bon mibalo bakendaka akei peut-être ake imitation tika mwasi msusu na zemi aya yo kuta mwana peut-être na 15 ans est-ce que yango ezaka sija boma libala na ya boya mobali ne parce que mobali amoni mwana te et bon basodo bakendaka guerre atika mwasi peut-être na zemi ya 2 mois yo kuta mwana si abotama komi papa ou maman mobima est-ce que yango ndeza raison maman et soki bosolaka moi quelque chose eyaka et pour na peut-être bana et pour na peut-être moi ba besoin no mikie aza mobali na yo ayembelaka nzambe peut-être azali na bacontrat ya bato mosusu na Kinshasa alobi ke na bacontrat oyo esila bona okemona mwana na nga e biso na Kinshasa contrat ntongo deja olimbongo ya mutu bato basalaka mambo wana et il faut silana na mutu wana parce que so silana na mutu wana takoki mpo okende okangiso ekokoma mpe likambo mosusu ekokoma mpe problème mosusu peut-être alobaki ke nasilisa nanu bona ke mona mwana mosusu aloba ebongo mais nayebi te yo opiblie yango opiblie kelo nini ezo koempêche mobali nobeli oni azoprépare kuna e oyo ezoempêche peut-être mpo yo otala mwana na ye bato mosusu baokoma na bakomante botika Peniel aza mwana mokie boyina be oui Peniel aza mwana mokie mais bamama na biso bando bana na baage nini babando bana na baage nini bavandi mpe na mabala baboti mpe biso mpe lelo boye
Et même si les lois ont parents sont 17 ans, 18 ans, et moi n'a pas bali pe a kepe na dibala pas vanzi et tout lobby pe ba kompe ko parrainer donc eza histoire à vie bat boko make pene na za moi mukie botika oui pene na za moi mukie par rapport na ngayo na loba par rapport bande comme soupe ba Hollanda asa pe yaya par rapport ya bat mususu pe o bazo Hollanda et pene la boti abala ki dernièrement na uta ko ta la vidéo ne abando répondre ba question bat batuna ki aloba ki 22 nabosani âge alobaki et ba vingtaine déjà a commis déjà maman ya bana nzamba pesi déjà sagesse maele comment ko boko la bana et tant problème a boye ko peut-être bato boko mabobo za bande ko penyel bo benga penyel na pemeni parce que so bino pe boza na ba foyer boza pe na mabala je ne pense pas que boyaka ko exposer ba foyer na bino na ba réseaux sociaux boluka bo bongisa boza na bato na bino mais pourquoi pas bozo sala ngo pas penyel boyaka na ba commentaire penyel za moi mke bo fandeli kombone bo fandeli mais tant penyel azo ndeti ba publication o penyel mta publier et batu oyo tong bo mona ngo bongo bo sani penyel elo mona ebiso mo mobali mobali akozala na ye ndeti frère Mike mobali na yo oyebi bien très bien même koleka biso nyonso ovanda na mobali na yo oyebi peut-être basi nini balukaka peut-être baza na nsima na ye ma chérie okolonga na libala na yo lelo yo longwe na yo bina longwe na nga parce que mai kalamba ya zabwe parce que mai kalamba ya zabwe parce que mai kalamba ya zabwe mais lobi yo longwe lelo kutu lobi na ke musika et peut-être na 6h na 6h30 ou 10 basi yo balandra mai kalamba na mabe na ye na ki infidélité na ye ba ye ba remplacer yo na ndako libala Maman divorce c'est l'autre bien terre et ban ebele baza ba victime lelo parce que papa na maman ba kabwana moi naza kokola na papa na maman naza kindokite mais tant que peut-être pas maman ou pas papa ce qui moi si ya papa lingi eto mobali ya maman lingeta komi ndoki et baso bakota facilement na baja ya mibali na bango mona koti pe na ja mobali ne pa yini mwana na ye ou bien koti pe na ja ya mwasi ne ayini mwana ne o ya bokoli azaki ndokite et lobe ko komandoki problème ngo za munene ndenyo boka ko bongsa te est-ce que maman pasteur o aza maman nona papa est-ce que bazanga ba problème ba bongisa te et ce ko yo ki la batumsusu te bo ba parents no yo ki la bangote ou soit ne batumsu ba lo ba ke pena za mona mabe biso ana Dallas to yebi bo tune pena na respecter ba parents na été boyena boye donc ndenge batona ba lo ba pété ba parents pe ba opekisa yo zo boya koyo katolo ba kiza vrai ou ndenge ni penyel et boma moto yaya ce qui problème eza yo za na famille mai kalamba pas za na famille boluka un peu bo ba famille ba kutana ou soit boluka terrain yo na mobali na tabo kozala susu te et bo memo na ndenga propre na ndenge ke tomba ya ko pesa dot donc ba réseaux sociaux to za quitté to yeba ki pété mambo salam te yo mona ka ba photo et penyel s'il te plaît boma moto yaya eza na oma mbuto kopi biso ba réseaux sociaux eza na ngote ke muto yo peso solution na ba problème et batmusu boya po ba beta maboko batmusu pe ba commenter na ba se wana baza peut-être bato batie la frère Mike mutema ba yo beta maboko asali bien azui boy oh boy na bo eza ko zo baksa ba stress oza mwana mukie zo soin ya mwana bien tika makambo yo ndena utakoloba mobali nini osane guerre papa ya bana na yo s'il te plaît penyel et tika mambo yo batmusu bakomi kofinga na papa na yo éducation nini ozwa soit disant mwana pasteur et tout peut-être ba parents pe ba oloba bazo pekisa yo peut-être ozo yoka te et pona peut-être respect ya ba parents na yo
et ce qui respect à mobile état tout bien respect na yo moko ezate ma chérie s'il te plaît pour na respect à papa na maman et tia na sene ka bakina tolobaka donc boma un peu moto et ça la bien ata za mobulu ata za soki nani azaka ka papa ya bana na yo yendo botine bana yendo pona que soit au mariage ceux qui ba arranger qui ceux qui ba parents de ba foxa ki yo et ça na basi belo bazana na kwa mabala mais alingi obotana mobali te peut-être okemela bakisi et suite à comportement ya mobile pour concevoir te mais soko ndime ko pe sa frère Mike bana soko ndime ko tika peut-être vio bande ko menene États-Unis ko kende na Congo na ba peut-être nanda kuno zebe na banzela et ba poussière et ba solo o eza na mboka na biso pour le moment parce que linga mobile na yo. Donc lelo eza na problème moko to ekomeli bino eza munene ko leka bolingo peut-être linga mobano am supelo ko esa lobongo eza bolingo am supelo ko esa lobongo oza posa za pembeni na yo mais ye peut-être ko kanevi États-Unis te. Donc boma moto et ça la bien. Je pense au Hollanda ngana part na ngelo no singo ngwana et naza posa na kende milai te. Donc na zui vraiment temps et pour nous yebiso ki penyel boma moto aza papa ya bana na yo et mibali des fois ezala tango yo zo publier boyo kasa kwa na samwise ya o matani mapapu ye succès zo bakisama ye basi bazo bakisama ye mabe zo bakisama et peut-être on okende na ndenga calme entre bino male et papa na mama mwasi na mobali mam na bino ya cuisine interne na bino o bato ba ebate au mona peut-être pe mobile no a changé. Et amzu po bande kolobeza façon nini bande kolobela ye yo moko po yebi et elo na ko yebi so na part nanga yango wana et changer un peu ba publication na yo neti ya publication ya mobile bande ko dragio est-ce que ça ka bien faut publier ngo na ba réseaux sociaux et eza bien te bato ba comment traiter na ba ndenge nyonso parce que des fois ma msousi moko publier peut-être zo pe respecter valeur te donc s'il te plaît et tika un peu ba publication oui ça la bien. OK oza bien prends soin ya moi na biso bien et nzamba peso kimia na makasi to lingi o mingi et frère Mike alamba ipena na loba boy frère Mike boza ba frère nzambe te boyembela nzambe et batu misusu baosala be mission na Kinshasa wana peut-être na kombo na yo et mutu na mutaza mutema ni mutu muso akozala yo kilikambo akangi pe mutema même mutu muso akozala yo kikamuteme kanga mite abinga ya fona réagir pour nazwa kimia peut-être batu wana pe et ba publication baosala ka ba publier peut-être na kombo ya mama ya Penyel na kombo ya famille ya Penyel na kombo ya Penyel peut-être zo matise ndi ba congolais to lo ba mafuta et ça là que peut-être il peut réagir bongo à publier blo moi bongo et pour na luka kimia et pekisa na bandeko ba oleka na kombo na yo pour na famille ya Penyel et tout et sa propreté nde na utolo bana Penyel nde pe na lobino ba sala guerre na mutu nini peut-être na muto botiki ata racine te mais bino nde bozana boloni déjà nzete kalate bota pe mbuma donc kalate ko bota mbuma donc pour na ko éviter nyonso ba problème nyonso ba publication oyo et pekisa na pe bandeko zana bona Kinshasa datika no pour na respect ya moi sinon za moi na yo que soit le lobo divorcé aza ex na yo donc atikali mama ya bana na yo donc na histoire ezane l'autre changer de tombe wando tuna baloba bana ya kalambai baloba bana mobalo Penyel o balati donc boza na respect ya mama wana et ou soit exemple le lo Penyel qui pas mobile na lobby peut-être que nga na lingi na nga Penyel et na lingi na ngai bana ya Penyel te et tout bana fo ba vanda pa mama Penyel a tosi bana ne baki et lobby peut-être aux imposo qui était la bana wana comme na ndako na mama na bi nga na ndako na ngo kota te bo mankanga respect au moins que au moins na bana noté ou soit mama yambi me bande kwa Penyel ba lobby que non finga mama na biso bat no ba finga mama na biso awo kota te. Mike au monde a bana noté et peut-être le temps bandozela au bana bakola
bana bazali su na affection na yo te babando lingo susu te parce que eza un peu na koloba nini eza ba réalité totala ba show mususu wa mwana peut-être bakabwana na mama ne mais mama tanga komi oyo obondela mwana oboya alobi osundolanga et ou soit maman yambi akoti so avandisi na ndako nona kimtema kibo mama pesi o mai oza sûr que frère mai kala mai okozwa mai o mama pesi o komela. Je ne pense pas. Pour un respect ya maman ata kutaza maman na pénalité. Et frère mai kala mai pour un respect ya bana o peut-être boboti pe na pénalité. Et ozape mobali des fois moi si pas dans moi ba tension na ya mataka so pe ndenge nini mais yo ozape mobali oye ba ndenge nini ya ko boma pe moto na situation o toza nango parce que neti toza na biso na posa nango te za mam na bino ya ba foyer na biso po biso pe toza mam na biso na ba foyer na biso to yela ka bino ngo te donc luka un peu au calmer moi si na yo so pe bon nga na benga mwasi pona moni esika bokabonte mwasi no parce que otako ça l'émission mona club oza toujours na alliance no na liboko yo na olo babatu o ba olo beza buzz bo sali buzz baza na raison parce que oza toujours na alliance na liboko bo sali émission longole alliance te donc boluka botia kimia na tous les deux côté na yo na côté à Péniel soko moni ke yo okoka sou pe ko gérer pénalité pénal azana ba parents yo posana ba parents ata par téléphone baluka oboma moto na likambo parce que ki mabe bozana bana na kati et so likambo simbite nzela batu mibale simbite e bakabwana na kima batu bebele pe bakabwana pe baza peut-être ba star to eba pe ba vina bango te donc ya bino pe tozana posa en tout cas to ebate et eloko peut-être ngana loba na ndeko Mike na ndeko Péniel et yango wana boza bandeko na biso tolinga bino mingi parce que boza bandeko na biso ba congolais et kimia yesu eza na bino s'il te plaît bandeko nyonso bofingaka eza na ngoli kamba ofinga te eza peut-être conseil na ngai ona sepeni na pesa na bandeko na ngai frère Mike na sœur Péniel donc so moni ofinga kofinga te luka place mso ofinga s'il te plaît. Et bandeko pe nyonso mon koza na conseil peut-être okopesa na ndeko Péniel et ndeko nyonso opa moni aza na conseil akopesa na ndeko ne Péniel akomele na commentaire na je pense au tala parce que mikolo yemo pas amis na ba réseaux sociaux ça mais ka Péniel mais kala mba fa ko tala peut-être conseil na yo pe et kosimba mutema ne et ça là que ndeko na yo Péniel bien ndeko no et Mike Lambai et à make un peu pour changer comportement et donc je pense yangwana azaya nango donc yo lo baiser belé mais moi lo bagnosa ezateka moi mukio na lobby et je pense yangwana ce qui est dérangé mutu moko et na bolingwa nzambe ndeko soki ba maloba nange déranger ou peut-être sepe nango te limbisa mais ko finga ndete OK limbisa me kofinga te parce que kofinga tofinga kabila trop toza solution te donc kofinga échange eloko te me ko solo lande échange makambo en tout cas na lingi bino mingi et nzamba pambola bino et mutu nyonso olanda video soki sepeli si otielanga j'aime soki sepeli si ote oyebi nini osala en tout cas nga nalela bino fort na kraka bino ndeka naloba san bino mobulu boumela nzamba batela bino et wana tokutani prochainement na ba video ya kobosana pete ko s'abonner s'il vous plaît na ndeko na bino et bo s'abonner esalanga bien bye bisous.